Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mukolo na lelo nazali nesengo makasi ya kopresente bino yango na mukolo na lelo kasi nayebi bozali ebele ba oyo bazwi libaku ya kolanda magazine KNB News na mukolo na lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamite mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamite mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifié a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Sikaboyeba était chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ba chantier ya francophonie pona kotala ndenge nini misala ezo salema kasi ezalaki mukolo ya lobby mercredi bolanda ba détail na reportage oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kibongo mokolo ya mercredi 17 mai 2023 pendant que batu mususu bafandi na ndaku po ezali mokolo ya férié kasi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye avandaki kimiate a visité ki ba site oyo pokala mingi te 9e G ya francophonie et sengeli esalema awa na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa. Kasi ba site oyo ezali prévu ezali bongo stade de Martyrs ezali bongo stade Tata Raphaël pe amphithéâtre ya Inikin. Tata mokonzi azalaki accompagné na ba membre ya gouvernement oyo to monaki na pointe premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne batambolaki pe na ministre ya sport François Claude Kabulo mwana Kabulo pona ba explication ebele kasi kokoma na bango na Inikin asukaki kaka na kotala te pona je ya francophonie kasi akoteki pe kotala po ba homme oyo ba bungisaki ezali pona ba étudiant nde tata mokonzi akendaki kotala ndenge ba réhabilité esika oyo ezali kopesa kitoko makasi po soki okoti awo bandi kotanga awa na Inikin okoyoka ta posa te ya kokende Afrique du Sud ni ya kokende mikili ya poto po nyonso tu ezali awa po oyo ezali vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ko changer République démocratique du Congo. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a lobby ban sanction ezali pona ba député oyo bazoyate na plénière. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombe. République démocratique du Congo, pardon badi, awande makambu ezalaka toujours likolo ya makambu. Président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia anonsaki ba sanction oyo ezali pona ba honorable oyo bazali komona na lisusu te na ba plénière kasi mingi ezali conformément ya ba règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale oyo e prévoya ko longola makambu ya salaire
tope kolongola mutu oyo azali komonana te na kati ya Assemblée nationale. Kasi liste yango ezali bongo Honorable Roger Abotome, Honorable François Nzekuye, Honorable Delice Sanga, Claudel Lubaya, Jonathan Wata, Janine Mabunda, Louise Munga, Jean-Marie Boulambo, Alexis Louonji, Raphaël Kibuka, P. Boniface Balamange. Ba député oyo bazali na bango déjà na mise en garde pour soki bamonani lisusu te a décision oyo président Christophe Mbosso akozwa toyebi te o po ye alobaka nyonso ezalaka théâtre te. Oui, ministre ya Petentik Augustin Kibasa asesprimaki mukolo ya lobi le 17 pona ezalaka journée mondiale ya télécommunication pe société ya information. Bolanda ba détail na reportage oyo. Sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications commémore la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Journée mondiale ya télécommunication pe ya société ya information 50e anniversaire na yango esalemi awa na année oyo 2023. Thème ya année oyo ezali réduire écart na matière ya normalisation. Kasi à part message oyo epesamaki epai ya secrétaire général ya Union internationale ya télécommunication awa na République démocratique du Congo, ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba yepe apesaki message oyo pona ba Congolais. Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, commémore la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de cette organisation spécialisée en matière de télécommunications au sein des systèmes des Nations Unies où la République démocratique du Congo est membre à part entière, et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865 de la première convention télégraphique internationale qui a permis à la communauté mondiale de vivre, plusieurs générations après, des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. Dans la quête de la construction d'un village planétaire, où les inégalités dans l'offre des services des télécommunications éthiques devraient céder la place à l'accès universel, gage de développement durable dans l'ensemble de la planète, l'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Esengeli koyeba ete définition ya norme ezali pilier essentiel pour la mission ya Union internationale ya télécommunication oyo ezali institution spécialisée ya Nations Unies pour la technologie ya information pe ya communication. Esengeli toyeba ete awa nde na République démocratique du Congo ezali bongo siège ya Union africaine ya télécommunication po bandaka awa ba déplaçaka yango suite ya ba situation politique oyo ezalaki korenye awa kasi mbala oyo ezonga déjà awa na République démocratique du Congo po yango nde ezali siège ya makambo nyonso. Beltesco azo continuer ko servir population na ba produit na ye. Bolanda. Nalia Cornebef uti Beltesco te Nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait son opportunité malamu ya kosala choix
ya kolia ngombe bacha na linzanza babengi lata ya ngombe. Lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe. Ye Texas corned beef o babengi halal. Ezali ngombe kitoko bacha na boîte. Mino ezali ba corned beef Texas. Ngana benga nango lata ya ngombe ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tenta Betesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja bacha matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele ocheka kanasani mbala moko na loso tona spaghetti tona fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango tona lipa ekoleka kitoko. Corned beef Oxford ezali corned beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout bacorned beef oyo euti na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Ruth Nzolana bazobongisa yango. Ruth Nzolana na komini ya Ngaliema bazobongisa yango misala ezokende kitoko na ndenga kosakana te. Bolanda ba detail na reportage oyo. Nzela oyo bozali komona boye na komini ya Ngaliema euti banda na pompage yango traversé ti na Ipeni kasi ezalaki na eta moko ya kobeba ezali bongo Ruth Nzolana oyo echaka makelele na Assemblée nationale entre député national Nsingi Pululu na président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia kasi misala na yango ezali kobeta madada na lombango nyonso tu botala ndenge nini ezali kosalema pe population bazalaki na esengo bazangi maloba te balobi boye esengo na biso ezali vraiment nzela kende tina suka kende tina suka ekata na lisusu te ngai biso place tozawa mpona okende Ipeni eza dans 10 à 15 minutes comme la biso Ipeni so nzela eza malamu tosepeli makasi lokola nde babongisa nzela oyo ekende ti Ipeni wana tokosepela makasi toza na esengo makasi mpenza mere e na beton chaque jour, il y a ma poste, ma 10 cartes et 11 cartes. Donc, il y a ça, ma tina souka. Donc, pendant ce temps, on a régi. Si il peine, en tout cas, il a on a dit que non, ici, là-bas. Les bâtiments, c'est ce balan à la minute. Tu te peux scanner niveau, bête bandi. Si il peine. Banzela oyo Ruth Nzolana soki esili eko facilité population ya kote oyo na kosalaka ba circulation surtout mingi bana ya klasi oyo bautaka pompage kokende ti na université de Kinshasa bakendaka na bango na facilité po nzela ekomi kitoko makasi oyo nyonso tu ezali vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Poye alobaki République démocratique du Congo esengeli ekoma Allemagne d'Afrique ezalaki masapote misala yango yo ezali komonana Kinshasa eleki partout. Oui. Magazine ya KNB etambolaki pona kotuna population. Est-ce que eza normal mwana oyo a sauté classe a komisi 6e? Est-ce que parent na ye akoki ko permettre ye asala pe examen d'état? Ezali normal to ezali normal te. Boyoka réaction ya population na micro ya KNB. Likambo oyo ezopesa pasi
makasi pe mawa awa na Kinshasa kotala ndenge nini bana bazo sote ba classe mwana mususu azalaki na na 3e classe ake ko sote 6e yango totambolaki pona kotuna ba parents ya Kinshasa est-ce que eza normal mwana a sauté classe ya 6e yo pe parents au permettre mwana a fait l'examen de temps est-ce que a kozala na matière ya oyo bana batangela depuis 5e ti 6e boka population ndenge balobi comportement na etant que ngai parent naza na bana na kolinga komata bana nga classe te soki mwana échoué fonga na parent na devoir ko bana kozutangisa mwana nga na ndaku soka uti classe aye na zuba kane na vérifier na maniko lakisa mwana ti mwana yeba mais soki mwana doublé jamais na kosa mwana nga na matière classe to pe na changer école non ça la ngote parce que wana ozo détruire éducation ya mwana lolobi mwana kozala comme premier ministre comme président de la république ako défendre ndenge nini yo parents au matamo na classe soit longoli a osombi bulletin OK changer école et ça bien té mwana kozala mayele te yo moko parents au détruire mwana na yo pour mwana ana lobi ko bima président le mwana na kozala député mwana na kozala honorable tant ozo sa biloko wana eza malamu te linga kutu mwana doublé ke abakisa ke yo zo mwana longoli OK ko tia na école mususu wana eza malamu te ba mama foto tika comportement wana linga mwana na tanga zo na devoir na classe yo mama vandi wana obandi ko laksa mwana na kota nga po lobi akosunga yo totika mwana soka zuito sombele bulletin OK au changer une école mususu wana eza comportement ya mabe ba mama photo tika ba parents totika ezaleli wana to sunga bana na biso baza batu na mboka baza batu na société la souci aux en éducation ya mwana yo acte ils en ont bien té que mwana zuba point moké yo parents pour la souci à âge ou soit na rota masse mwana yo aujourd'hui moi là au matisse classe moi là azuba pour un moqué donc ça veut dire que tu n'as pas un vide alors faut au luka azonga quand les mêmes classes ils sortent sur la 6e primaire abandonner la 6e primaire c'est pas grave yo papa ndimaka ko ça effort ya malgré tout vie en bongo conjoncture en boka vie ça moi passi parents responsables aza na souci à moi là aza te que sentiment côté na ben moi na pour moi na ata la masse na yaza nango a doublé classe o te ba maitsanga papa non papa ko za tolérant na biloko na te za la souci à base éducation à moi là yo ce que moi na zute na kelasi zengse na kelasi yo le kele bon maître a za na soufi na yepo lobi na ezala so za moi si eza heureuse so mo bali za garçon mo boy asa la bagage 400 mutu na ezali normalité kotala ba mama ya Kinshasa ndenge nini bazotika bana na bango ba sauter ba classe yo pe mama au permettre mwana asomba uniforme sika akene ko sala examen d'état après na nzela ba kotuna question mwana ayebite eza normalité makambu ya boye bino pe bana kuna na 6e boke kotanga nini pona otangi 5e te otangi 4e te eloko nini oyo ko maîtriser na classe ya 6e makambu ya soni oyo ezo salama awa na Kinshasa ezo pesa pasi pe mawa kotala ndenge nini bana na biso bazo sauter ba classe bazali na matière moko te na mutu na bango bakola kisabaleki na bino nini Kinshasa eleki partout oui Tikaboeba était maître chorégraphe Lambio akufaki na butu ya lobby mercredi pour na tokoma lelo jeudi. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Maître chorégraphe Lambert oyo ba mesala ko benga ye Lambio oyo abinisa ba danseur to ba danseuse ya Viva la Musica orchestre ya Papa Wemba oyo atika biso il y a 7 ans déjà kasi ye auti kotika biso na butu ya mercredi pona kokoma jeudi suite ya crise moko kaka auti kosala nde esali ete Lambio atika mokili oyo esengeli koyeba ete yende mutu abinisa ba fioti na banyonyo kasi quelques personnes oyo bazalaki wana na kati ya parcelle esika matenge ezali na commune ya Matete bazangaki malobate balobaki boye. Je suis parmi le membre de la famille quoi. Donc je perdis un grand à moi, un confident à moi, un tout quoi. Voilà. Ouais.
Non. Ben, il y a l'embarabilité. Quand des à la moi malaise à Kenda hôpital à Zonginae à Saliba examen, normalement ça devait sortir aujourd'hui parce que moi je parle avec lui au téléphone. Ben il allait bien et je le dis ce que je voulais lui dire et puis on s'est convenu de se voir aujourd'hui, donc ce matin. Des acquis rendez-vous, il fallait tout kutalanae, tout solo là, ma cambo et sengaina na ebisae. Alors hier, tango a sali ba examen à Zongi, a bengi nièce nae, il y a Doudou, bah solo il paie bien, lui bon ça va et tout. Et après le bi a Zongi ndako donc ça aimait bien, à l'ali vers 1h ou 23h des crise on est salié, il y a PMA, donc PMA bandit, respiration échangée et le temps s'est mobilisé qui est l'hôpital il y a la barako. Bon, ngai pe na tongo benga ngai na ba vie na ye mususu ko ba me ka confirmer ngalo ba na za une information sûreté tant na komi na salon na lobi na koma nanu la famille ya onde ko ya na matete yango yo ni na kuti pe makambo ka vérité dia misa to be ngana nzela na se na koma ko pe so information boete ko ba to ko mi na biloba lo batro ngai mo na confirmer le quoi on a confirmé que kulu to kei yango moni ngai na vandia quoi donc ko sarate ya ali chef état major ya viva la généraux ba la ki na bango mais ya chef état major donc boulé ils ont marre na biso ba na viva information nous avons encore la jonga la tongo awa la ba 8h dans obima le ba benga la fe nga de la otombe alobi mendu menazo yoka wa sango ya lambi zande nga ja tukavie yom tozo yebisa ngai esala nga malili no mena ale la zalba chef de poule. Pesi pe mawa komuna artiste oyo pe azali libota monene bazali kolela baoba aibina kokweya kasi pesi pasi pe mawa na mitema ya bafa nyonso tu oyo bazalaki kolinga ndenge maître chorégraphe Lambio azalaki kobina pe na bapa na ye oyo abinisa batu ebele awa na République démocratique du Congo. Tika ete molimo ya artiste epe mabongo na kimia. Ekomi tango ngana bino toseka mwa moke po biso awa na kaeni be tozalaka na kanda te kasi totuna nanu kotuna nini oyo agapeka shama abongiseli biso na mukolo na lelo lokola TikTok ya mukolo na lelo po na toseka mwa moke. Excusez, na nenga mabete. Omoni ko mona ba parents na ye. Yango tende sa assurance. Po ye moko mona ba parents 9 mois après. Tango abotami da moni bango. Ozo mona net ajo komi na osoto bito zongo lokwa ba étude. Eza lokwa 6e des humanités, année terminale. Yo fo lukaka mobali wa robalo mbala moko. Yo za suna tina luka mobali ba qualité te. Jérémy. Oh age c'est pour ça ni. Oh. Ba 32 ans na moni la ko. Bopil pardon. Ezalaka ne bandeli pe na suka na yango tokomi na suka ya magazine ya KNB News ya mukolo na lelo nazalaki na esengo makasi ya kopresente yango na mukolo na lelo kasi nayebi ke bozalaki ebele ya kolanda magazine ya KNB News ya mukolo na lelo kasi tomonani mikolo oyo ezali koya Kinshasa eleki partout. Oui! Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.